Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, Kakandinga na bioto solaka. Mikolo yoso l'émission, nous voulons savoir émission rataka jamais nabanda pona bino. Pona nini jamais erata pona bino botinda ngai. Na ko luka bakatier. Na ebike na esaki bino boye. Mambu kena kubanda. Makambo bandi. Zedi ya utokufa. Na baki to tourner na ba sentir, to tourner na ba sentir. So to sina ba sentir. Ndeto yesika ba mbumbulu ba oyo. Bazanga ba sentir. Na bata maele bazanga kate. Naza wapi. Naza toujours na chango na ina kwa bila utesika ya ni goal ba na kesika ya champion mazo na uteko kende sika ya champion ya chango lisusu lipasa pe sikoyo naza epa ya champion bidi mais liboso na présenter le champion bidi na pesa quelqu'un mbote na beba sur champion local na mweloko isala zuate lokola le seul partenaire ya nous voulons savoir venanga Prosper Bakine mwana Dallas tongo kasi ndenge moko na lobi Derikitola Mokonzi kasi na lobi boye gouverneur de Dallas Menani Basile Pitimouke gouverneur de Dallas mon vieux propre oui petit frère ya Prosper Bakine gouverneur de Dallas nani Basile Pitimouke ndenge moko na lobi mama oui vine Bakine maire de Dallas Dallas akangi masolo yo olingi babwaka te na babwaka nde na bwaki edi engende papa social pe na kosete kobwaka bongo président Abdon Etina na bana mission na kobwaka mabanga mususu na sima Chanel Bakine yango die kone na kinkole yango yo na bana mission mbote champion bidi mbote champion local tumani sur lelo champion bidi na edi kala mwani boko bino c'est comme ça la kiem mutakomo répondre na soko po to kundi matanga bolingi na mama awa donc c'est un souhait tokundi déjà viedi baoyo balobaki trop baoyo banda kobatama na nsima ya matanga ya ngai nazobunda ngai naye kobunda bo biso tango bunda trop te parce que toyaki na motema donc matanga wana susi na motema susi ezalaki yango toza koloba te sikolere akufi boya biso siko wana kande obandelo mama moko ebele bazo kandela batata moko basala bongo te na okandela te nalakisa bango naza prix zelana no mwa moke tosola tuna pe ndeko oyena ndeko moko na plateau na ebite bino bozanga boyoka bobandi boye na nsima nango ye pe kacher ndeko kombona champion local o pena nyama yo pe kacher nga pe kacher na ebio te nga pe kacher mon grand maître Nyama Kufa ndenga na hérité tata na que son âme repose un peu maître Nyama en tout cas mon père na lila fort que son âme repose un peu babi mwana grand maître Nyama on dit bino bakatier bozaka usika katier ku boza ka mwana ne bomise katier ata mutasala ne lit te yo sala lit na sala pena lit na bandi lit na depuis 2007 on a club nini na club ya papa na nga zaki collaborer na père son âme nani ça fétiche nani saya fétiche bon na ebité tout dans un mukena tout les sous mettre bibi oh mwana mwana vraiment bino bozaka mwana boyoka mwana ozoka msunda comme ça katia aza mwana aza na club ya Vatican mwana na biso vraiment donc a hérité biloko ya papa na ye pauvre maître Nyama donc asi omona pe face déjà que pecho aye mikolo oyo aye na ba vitesse ya moke te donc nde toza na mikolo entraînement danger lelo tokima footing tima tete banda kingasa tima te 18h d'entraînement enchaîné osakana te bomi yebisela nga da libela aza féticheur to technicien po bino bozaka mutana technique boye taba ko bete mwa deku alors pas comme féticheur bino bela da libela féticheur to technicien wa naza na deux styles naza na fétiche na technique na féticheur technicien ya technicien féticheur wana bino mo boyoki aza technicien féticheur de lo kwa mettre bibi po mettre bibi pas da féticheur technicien mais mi pesani na technique parce que babilo ba troisième corde wana jeu de corde ngai côté wana ya singa boyaka te nyama to tuna no muke nyama to sola muke awa oye na kati est oye pono kima nga naza na combattant na pena muta bitumba
naza pena ntina kokufa. Kokufa na club oyo? Na kokufa, oui. Olongwa te? Naza mwana ya Vatican. Nakotikala kaka mwana Vatican. Yebisa bango na TV. Et puis lisusu naza vice-président. Na kolongwa te wana eza club oyo esalinga. Malgré na banda kala, mais eloko oyo esalaka fruit babimisa yango oyo bato bayebaki te eza Vatican. Donc obandaki lokola litaire, ozalaki na lokola litaire, mais lelo oza kuna lokola quartier. Nazalaki litaire na ye kointegre club, nasali tout na bakisi uliti su kuna abakisi ngaso ba formation oyo ezangaki ya makasi nde bayetalaka ye na koki na landa lokola tata. Ah, donc babi na chango koto bimisa bakatier pamba te pono ko makatier so moni banda papa na kufaki babwena ko bimisa babaki efo abunda nanu asala lit bien asala te ono muto eka mama banzo te so chipe banzo bi te tereka na chipe we bakatier bon passer belle na kini ata mo we bino ba mita be na makatier mo ayeba ta okoya te. Là, école de formation donc pour le championnat l'élite travailler pendant comme il faut bundi ba championnat ne siko bata dojo ba komona qu'est-ce qu'il faut faire na demande na yo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la demande na yo mais donc on a muketo tikana mettre nyama to na simo moke champion de Tchango. Champion edinga uti ko kufa awa to moni ba kombe bundami na stade ebele et na parler du peuple ebele mais bino ba technicien ba bunda kité. Ezaki dia quoi? Bon, biso ba technicien omoni ndenge bembango ezalaki tozalaki vraiment na mawa mwa mingi babière ke bakartier féticheur bazalaki mingi surtout baoyo bautaki voyage tolingaki bapaya bamonana nanu tolingaki bapaya vraiment bamonana nanu donc po esala mwa bien vraiment balinga bapaya bamonana mpona esala mwa bien kasi nalingi to tosola boye moke mete bidibidi bapaya baye bauti voyage bobundi te na bango botiki bango na bamonana mais sikoyo mete bidibidi omoni bato so baye baota mbanga babaki baye au grand complet onde bolingi botika bango bazonga kaka boye natuna nano bapaya yango oyo wapi fo bapaya tosi bamoka ebele Angola Brazza bakatanga kuna donc bapaya wapi yo ozolobela toutako tomonaki bapaya ya nini oyo batutu sida bato ya Kasai bayaki bato ya Katanga bayaki mais bango nyonso nazwi na interview na ngai bon nalobi mingimingi nalobi bafétichere nazwi na moni ba technicien tozwi lokola oyo nani Samaolo aloki abe kobeta ngui kutu nani oyo grenade ye na grenade kaka boye sikoyo ata yo moko mpona nini bino botika mokabo bon nga nanu kokontesa mara te po bango baza bapaya auti voyage oti mboka ye ntango ye basatakaka na boso babunda batalaka bato bazala baceinture yo ntango ozowelela grenade ese grenade naomona na babino na bino aopesa te grenade na ceinture te grenade na azwa ceinture te ayebi nanu grenade katika makasi na bino ya wapi yo mona nga basosanga te nga balobaka te ya Fredi Ngoma likutima yebiaka nga po katiera tielanga munoko ya pasi mais sama muta makasi ya kasa ya ye nalobi soki aza muta makasi akipe grenade te po grenade na aloki sola ceinture te akipe nde babiso toya ba ceinture champion atiango mobimba wana onéglige grenade ayoka sola ceinture te mais grenade a champion te a champion ya wapi makasi na bino grenade grenade amuta makasi te makasi na bino omoni mwa eloko atiaka boye wana ayebi bato oyo aovise ntango awatanga bato te grenade afonte na muta na ceinture afonte muta na ceinture te fibo na ceinture il faut ye samara soki aza pema muta makasi auti voyage aye aza beza batechnicien tala mboka corps des ate
na mboka corde ezali bazaka na ring corde ya biso te biso todende ebwaki yo sikoyo mokolo corde ngai yeyo bidibidi mokolo corde ngai yeyo akabula nde na walimwa na ring me amona na joka na wabunda naloba na samara samara place ozali okipe bagrenade te so okipe grenade ngai namona ndenge na bino seke opoye na bato baza mikie po olobaka na yaki kin na beti grenade na beti bakatiaka ki eza na kei orke na kinshasa bakatiaka bala baceinture bazali oyo baa likola bagrenade donc il faut luka bato baza baceinture olobi keno ngai eyo samara naza na kini oyo amoni champion ya moamba champion ya changu champion ya wapi na finance na technique ngai nazali wana babiso tobaka wi client ye tobete mbanga mbanga sa nini azonga me client ye tobete mbanga mbanga sa nini azonga samara wana komona yeti client ye ayaki nasepe nanu ndenge boya kolela baya kolelisa biso koko na biso edingo ikone na biso soki esengeli bakende olia bakende pamba baaluka frappe me ntango aluka frappe heureusement natalaki biso yango moi na warépondre ta kaka bato bazala baceinture soki olobi nayokaka mwasango ya bidibidi wana pena basergent gere place bazali bayokobake wi mutu akomi na posa bitumba yango wana bamwa belaka non samara komi na besoin bitumba bana kasai badiaka kwanga efufu masangu biso sikoyo changu ne tombera jamais donc bayembela biso oyo changu basone sona na ring sonne ya ring mpona oyoka te dondo oza na golbert asutu kaka amona nini donc conseil na opesa na maître samara nako décourage yo te soki osepela obeta na gol nani aisha grenade obeti ye nde okutana na biso yo kaka me ngai kuna préféré kosote mbama niveau lobaka na besoin bakatie bala baceinture omeso soki alobi bongo na invité na plateau tobunda lese na invité na plateau arépondre mpe ngai po ntango orépondre ye bazorépondre champion ntango grenade arépondre fo miyebaka ke oyo na répondre champion l'homme de multi service ntango naomata likolo ya ring naotala na oyo adversaire te naotala ngambo oyo namoni singa ngambo oyo na singa na so mpe nsima na yo mpe singa eza seke eza ya danger baprogramme bakomba kala te tozolamba nano dans quelques semaines awa topesa déjà programme déjà ya bakomba yembangu dete pe ya yembangu dete na reta boye oza na plateau na reta boye dete nazaka arc-en-ciel oyebi lokola télévision arc-en-ciel nga mpe arc-en-ciel mamulanga ezalaka mystique outa réunion koya rendez-vous nayebaki mais tolobelaka makambo dete ezaka na komba mpona odi sijan wana siko opena date précise bon date tokopesa bino après dimanche na réunion tokokota parce que omoni toza na baprojet mwa ebele na club champion mwa makambo ezali ebele liboso namoni bomoni nouvelle figure seke ye mpe aza na baprojet makambo ebele club abongisi mpo bomona baévénement malamu loso tolingaka koprésente makambo bien so toke mbangu epesa mabe fo bomona champion na forme mosusu le forme oyo bamonelaki ye bato ebele balinga baétouffe baimage ebomona vraie image ya champion donc champion bomesomaka malamu makambo ya mabe bango babulaki nde babuki nga liboko nde nasili me ngai oyo nazosiba activité loboko eza su bien animal biscuit nde obenga biscuit wa biscuit moni baboteli esenti webi baboteli animal kasi te yana alobaka makambo ekominga malamu donc nakomi na bakomba facile donc ntango daa nabukana ya liboko nakomi bio ndenge nalalaki nalamuki boye bamona boye migolba
mais na sentir de Migol bande ya pete pete oh bo Migol ba est-ce comment ma casta parce que des fois on biso zali na ngoto eba ike animal adversaire détail bien beaucoup penza attendez ba boto les sentir wana na yebi to so ba bandeli kombala so ba boto les sentir ala bena adversaire détail au fallait to respecter tu bandeli ko respecter mais tu bandeli ko préparer de manière à sorte to aborder mais malchance et tomber que mukabeke donc biso etali biso te les gens on ndenge bango basaeli mais poule oyo bazo bimisa biso mutoto omona na yebi te ngai na ko préparer ata ni faire figure na nga France Monsieur le quartier toyebani moni biso boye blago coin tokangi misu tofungwami toyebani na kinyo toyebani penza gauche droite toyebani peti ata bason mpe toyokaka ti nouvelle figure ako préparer mpe masolo akei loba na loba kaka nde père na nga azoyebisa yo eza bongo nga pena donc deux fois te makambo tout nazali na bakisa tata bina tikeli yo tout na récupérer tout na tika eloko te donc maître Migolba respecté benga champion champion Migolba champion champion de Kinshasa mais momentalement mutaza na sentir munene ya de Kinshasa wana simbi kaka bino kubana oka ya chango tokobotola yango tozongo na facile na pete ya fweni ngo malikuti me makambo yango yo c'est ça géré makambo yango yo peut-être c'est randa musique abi abomba chanteur adresse quand bo eza sur la taille te ya da komma moko ya Migol bana na matala ring na de na seka na comme da champion tala na rétroviseur tala combat to affrontaki Golbert ozomona niveau ya ba adversaire tala adversaire to projeter ki ba image tala siko super animal bon déjà pour minimiser te nzamba limbisa mais après tout toyebani so mo to oloba bo biso fatika mikolo to yena ba méchant belé méchant ya ko défier tous les tenants du titre to landa bango ti place ba bombani po ba titre musu to mona ngo donc neti kaka bazo kimisa batu mususu faut ba tindika bango to kutana batindika baba kutana ka wije mapel maboko ya Nzambe na éviter DT na éviter champion na awa aboyi samara aboyi grenade ya isha abike pona ni samara azoni kaka ba grenade ya isha bango ba champion oui ngala oloba bongo so otali bien bazo pona na pona nini mais il faut pas courir pe na poule na ye ko ebele baza ko zela donc abala on esalama yeke bakotsa ye garage avanda mais ok babosani ke eloko Nzambe akalaka ngo te baetufaka mpe yango te kutu bopesi lisusu mayele ebele mpo tomultiplie lisusu c'est que champion esu deux fois te na minute oyo c'est que turo bena mbanga foto tia toloba wije mapel maboka Nzambe akomela suka émission na nga kasi message moko yo na mte yo mutali boso te yo mutasuka message moko asuka to shiki wa message napesi nouveau catcher yeyo nyama na kombo tata na ye obike obelelo ya kande ya nyama kaka nyama nga pena nde nyama bitumba donc nyama netumba nabanga bitumba te elo mo pe bakisanga te donc na ye bo préparer ngase batenga na terrain kata ngo kontra la télé lo ngino na kiti na mbamo bete message moko merci message à suka ezali kaka bana changu fatika nouvelle donc nouveau regard baye penga très mabe c'est que so kwei na adversaire moko na kati awa banda déjà ko préparer ça na pe déjà na moi ba regret ko défater penza wana baina na changu poto banda na ba titre na changu tota obi changu mamona résumé moko maître comment nani ya uta lo bana na champion nani mabanga maître mabanga ngai na changu na yebi ke za parler place to salaka moni changu ato yebani yebe na parler place to salaka c'est que awa mutakobanga zake c'est que biso nde photo bangisa siko ba utabo misa dete na bino siko photo bangisa ba bongo lo oyebi ke mabanga boete mabanga sina betaye c'est que to si to comprendre ne makambe ko salela mabanga sina betaye yona komba soka linga beta ami ya sacrifice wa beta ma tali déjà musika to si to comprendre ba champion ba zalaka na ba oba koya si to moni déjà bango wije mapel maboko Nzambe message asuka pona to shiki merci na bon zale lokola mabanga na yoko tenko mabanga ya na betaye mabanga soka lingi aleka sumbeka na ko beta lisusu o mabanga ataite na betaye déjà
soki aligi so aleka so meka na kobete mpo nga aza prêt na nyonso ata batindi ye non ntiango moto aoloba aza te so na yango adevolize mabanga aloba kimi ekota nango nani yango oloba nani oloba ntiango mobimba nani oloba meza mabe turo toye mabe bambote nanga napesi omoni okatinga maloba okomisi bambote nanga napesi madame nanga na ndako na bana napesi mpe tous les catcheurs oyo basepeli nanga bambote asuki kaka wana bika ana esprit mabe nyama nyama koma nyama nyama être nyama abe pesika madame na bana na ina bakati basepeli fete basepeli bino ouais napesi famille Chilumba nyonso mobimba bana na ndako wana ba image na biso club Vatican mobimba nouveau regard bana na pesa kekele itati na mutasuka 007 bino tu bambota danger bozala toujours en forme bobanga eloko te méchant mabe oyebi ke club eza bien te onde boprépara kiango message ya suka na mboti ouais message ya suki eza vraiment bandeko ya Fredi Ngoma le coutumier président géré bambote au place ozali bidibidi ngai oyo nazongi vraiment forme nazongi vraiment naza na besoin babaga nabunda pe ceinture evandi nango mpona oka moto aoloba te Samara ozokipe grenade or ke nakwana alandaki mission ozonga bongo te fona beta Samara ozonga boye te fona beta ngai bidibibi nalobi apart wana donc tozo préparé nalobaka mingi te so moi na mibwesa ke méchant leki loka bamisusu babenga nga babiskuit ye biskuit babukaka ye mais babuka yanga na komba te yebi bien bobuka yanga na komba te bosangelanga na entraînement ezalaki entraînement nde yabukanaki po komba ya mamosusu bao baya loka baliwanza wana baya na bakomba bakutana o bakutana nango ya komba batiele minute ya poli babeta mpe na poli donc lokola liwanza yo lobaki ke ngai na yo na ntiangu nabetaka yo libanda nakoka te nanga pre mutu awo tu oso babi tokende oyo yolo oyo wapi nga bakote na bino ata place liboso mpango na bino batie komba na kobeto kaka mpo nayebe ebele koleka yo donc bambote mingi na madame na ngai na palin Christelle Beya napesi Jetu Beya Mifi Beya depuis France maman ya madame na ngai bambote na bango na France place bazali donc ya Fredi Ngoma toujours merci pena na soutien na yo donc makambo eza bien mama tete Thérèse ya Ondongo na Brazzaville ouais ya yo yango wana bidibidi apesi yo bambote merci na basoutien na yo esalenga bien makasi le reste toi toujours de cœur merci. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe, vous comprenez ngaye nazuma babia muke pona na bongisa mabanga na nga kitoko oyo asola kite akolela natala na mabanga na baneska honorable Odia Chilombo Kibin voilà yende kolo centre médical Kire médical soki na lobi mususu te soki na sami mabima kasi kola agence Bido Fox les appels à y donc wana honorable Odia Chilombo wana na pesi pa ya sole kinanga kitoko makasi yango na pesi bambote na ndenge moko na kene États-Unis nalo bani na lobi boy tena nani poste bakine na Dallas yango ko mabe poste bakine mwana Dallas yango yo tana bive poste bakine na bitel père tel fille Chanel bakine kasi na lobi boy mama Wivine bakine mère de Dallas bami bakine mo bango grosso modo ya bino yango wana kasi na lobi boy ambassadeur ambassadeur de gouverneur de Dallas de nani gouverneur de Dallas vient ngai kombe kini na shwate derikito la yo yango yo vient pour edi engende yo yango yo ninja sikatenda bon retour au pays dans la concert na wera na micho déjà mettre ninja za mettre ninja yo yango ba moto na place ali faire nga ba kombe nge banda suna na peto ko pa yimda ko ba komba na peto
Ndenge moko die kone na kinkole pe famille famille onyango mobimba. Mutambongo babombaka ete Mimi Shungu pe mutambongo babombaka ete Claudine Omoi kasi nabwaki mon pasteur Brondo Malika pe berger Etienne Bokopolo. Ngani kwele mokonzi. Kasi biwata kini na ko bana ko ngati mo deje titelo ngi mo kona ngatongo mon dete papi fala pe Jonas Maza walje Zike Benjamin Mosiboni Mosiboni Kiana Omoi mwana 12 na mangenge ya mikolo Kaleb Omatoko Jeni Shota Kasnabi de la Milikamba. Ciao.